naloba kaboyi ozana mwasi ozana bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota ABC1 site moko oye kangi masolo na monde ati pona kozwa ba information ya kitoko landa s'abonner na ABC1 soki abonné okomona be mission ya kitoko be information ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa mama oya ko s'abonner na ABC1 te yaya façon na ko papola ye akolapa boniko ABC1 ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Bande ko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino. Petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Bande ko na lakaki na bino ete manso makoleka la République démocratique du Congo na kozanga kate ko yebisa bino bande ko balandi. Kasi yamboto kota na mama ya likambola biso po ete tokozwa bambela bipai na bipai bato penza balobi ete bazali na posa ya koloba mokona lelo na émission Tolobela Mboka Congo. Ngai penza ndeko na bino na lobi ete biso nyonso toloba c'est Jésus-Christ qui est le number 1. Bomoni pona ni toloba kana ABC c'est Jésus-Christ qui est le number 1. Pamba te botela bino moko mazali koleka la Congo. Kasi soki botie yeso te azala moto na yambo nani nde akotelema po ete ba politicien ba biso balakisi biso mayele mabe mapele ngendu mayele mapoloso oyo toloba uta kalakala ebele ya bato babandai kotuna biso mituna kasi lelo botuna lisusu bolobaki océan de la presse lobaka bilobela océan de la presse makamune zaka vérifiable te tango la bandai koloba ete burundais mwana mboka azali malamu te tango na bande koloba ete ndeko la biso fachaza imatir akoki te na makambo o na kulusi oyo bino bolobaki na ngai te lazali koloba mabe kasi lelo bomoni te ete bayaki na kulusi oyo pola koluka kaka ke bazwa bokonzi po bateka yango kasi botala nzambe na mayele na ye nzambo bakosaka ete Dieu tout puissant Oya sondaka le cœur et le rein de l'homme. Nzambo azali créateur de cieux et la terre, père de l'univers. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Tala omniprésence na ye esali. Na kati na bango moko ba o batelemaki pona kopona. Bandeko banga bakombaki bakombola bango ebele. Kasi tala nzombe tango atelemaka pona kosunga ekolo kombo ya mwana mboka Martin Fayulu nde ebimi. Kasi boye bibino nyonso ete Martin Fayulu la Vital Kamerhe bayoka la kate na bande ko yebisa na bibo opposant ndenge bazali ebele na makambo ya mitema na bango boyoka nezali te kasi botala ndenge basutuki bakomi kosala ba video ya bozoba oyo bino bokomona awa ke o Martin Fayulu te o batu babango babengi bango tango basalaki lisukulu balobaki nini ba parti politique wa biso wana maloba ya mola mboka fati lokola to sangani ata ko moto moko kati la biso abimi moto moko te parti na ye etombwama o congolais fungola miso congolais ozali bolema te bakosa yo te na bana mboka wana élection soki tokendeki pe na bango me balingaki ba favoriser mona mboka Shadari Dieu tout puissant yebi malamu na ba sondage na bango babanda ko sala ndenge baza koloba lelo Fatia bimaki makasi Vital Kamerhe na sima tondimi yango mais na sondage ya nzambe alobaki nini eloko bato babosanaka to tunaki nde mokili pesaki biso kasi na nzambe bosondaki nzambe ayebisaki bino nini nzambe amoni Saul atindi émission kende ko boma Malek silisa biloko nyonso kuna tala mayele ma Saul nde mayele ma Vital Kamerhe na Félix Tshisekedi mayele mabango bayaki ko exterminer te bayaki ko kabwana mona mboka Joseph Kabila te bayaki nde poto sangisa bango maboko po ete ba epole mona mboka Shadari na pouvoir kasi nzambe lokola talaki mitema na bango alobi nakopona David nakotelemisa David alingai kolata longi ya Saul te elamba ya Saul na nzota David akokai kolata yango te ezali Christ nde David alataki elamba la ye ndeko réaction salami lelo na République démocratique du Congo eza réaction salamaki la Biblia Saul banda oluka boma David
abandaki kotinda basoldat. Comment bino bozo rêver que Congo égale à Biblia? République démocratique du Congo. Makamno c'est seulement la Biblia. Yango ezomona na République démocratique du Congo plutôt. Pays Oyo eza Israël. Pays Oyo eza la makao minene. Boka mokaten kite ya Congo. Boka mokaten lolengeni nzamba sala na mboka Oyo. Mengonga ekoki nzambe ami tombwama. Congo bima na boumbu. Yango siko bobandi komona ete Saul abandi siko koluka boma nala bata Saoula batu otoza sur la terre persécuteur te to komi na temps il y a les rois abandi kokota pa boma David Saoulou a telemi bomoni ba Saoulou te basali ba vidéo po ba boma David. Mais na yebisi ba Saoulou kaka na kana bango Jonathan azali. Kaka na kana bango Jonathan azali. Jonathan akobanda ko yebisa David makambu nyonso oyo ba Saoulou bazobongisa pona ye. Pe boke ba Saoulou akokotela bino tibisika bozali. Mais akoboma bino te. Akosala bino mabete. Mais akotalisa kana bino ke mayele mabino yango te desali ya population congolaise. Bande kotoko tambo ala bino bilili ezali kabuya kocha bomona ndeko Vital Kamerhe bomona ndeko Fachi lolenge nini bakosela bato babango babengi bango te ezalaki ba plan na bango pe ba projet babango bato ba parti la bango baza population congolaise manigance ale sala me uti na mitu na bango balingaki nde bateka bokozi balingaki bateka Congo lingaki bateka la Fachi tokolala tokotombola Fayulu tokolala tokotombola Fayulu Vitalo lingaki oboma Congo bolingaki boteka mboka tokolala tokotombola Fayulu nanya lobaki ke bino bokoteka mboka mayele mabe eyebani bande kolazwa ndeko moko na ligne banda lobi ayebisa kinge sengeli a intervenir na émission tolobela mboka Congo po bomona comment Océan de la presse monde entier baza kolanda ye to benga ye po ete mwana mboka aloba toyoka nini alinga loba lelo toko lobeke mama Chantal Ayao merci mama Longonia na yo encore une fois pour Océan de la presse lobeke tolobi Congo congolais Congo eza mboka la biso Congo eza mboka bapaya te biso toko tombola mongongo selon article 64 moto nyonso alinga kanga Congo en otage toko yebisa ete ce n'est pas le moment oyo eza suta ya Congo ya kalate oyo ezali ta ya Congo ya sika bande ko ba congolais bisika nyoso bozali ba pouramento angolano la reine Olga Lompinga Innocence Bolipotiolo bande ko na ngai mboma soda makasi CPI ba mama ya Congo bisika nyoso botelemi bisika nyoso bozali mama Fariane mokonza bayeba ko sangana lisusu soki moyen ezali de manière que basisa likamboyo avant même comme mokolo na date ya vote ya mapona mwana mboka kombola onani papa na ngai ngana yebio malamu uta Afrique du Sud za mosali ya Nzambe kasi bato bazolanda biso pe na mikili bapaya na bandeko na yo pe ba diaspora bakolinga pe baye bakombola yo et puis nini penzo ko yebisa po population sikoyo ezali malade nazo yebisa yo donc Congo ba opposant ba belisi République démocratique du Congo bana na banzela ba classe kutu bana bavandi po bazoyeba te au juste ba opposant balingi ba memela bango nini bateki mboka Shadari azala président de la République Congo ekota lisu na souffrance ndeko bino bozali banda ya mboka bozolia bien kasi population elia kate eza na courant te eza na mai te eza na misala te maman na ngai comme na ngai pasteur la bismuya donc concernant peuple la biso maman koloba ke tozali libana tozali kolia te motema na biso makanisi na biso mobimba na biso ezali kuna na mboka donc oyo le kanambo ke to pesa biso sengote papa na biso tu sais que dialogue ki boy peuple tout ça pena motema sur opposant pena mingite même so makambozo ke nete mais tu va ko se prendre en charge nde oyo ezali pena ke likambo ya suka peuple to ba ko yeba ko to ko zonga pouvoir maboko na biso pote ba nini ya ko sala pour ça tozali ermo bandeko opposition tala mambaza ko sala
Donc, juste de comprendre qu'est-ce qu'il y a et puis Magamoni au Salema. Mais, peuple a eu beaucoup de responsabilité d'ailleurs. Pour ce que les gars, tous les racistes opposants, tous les racistes dessus qu'à la minute. Donc, le Bangala, c'est un peuple qui vraiment pas compter sur Bango, on ne pas compter sur. Et donc, pour d'abord, article les obéissants Bango pouvoir et Yanni Bassala. Droit na Bango Yanni Bassala. Merci vraiment, mon amboka. Merci, Peza. Merci, Nzaba Pambola yo. Population Yokio. Togo Solola. Merci, maman. Nzaba Pambola Bino Makasi. Tous en Bino Longo, tous en Bino vraiment. Tous en Kanisa, tous semblent être Nzambe Asunga. Depuis que Bande Konabiso dans une situation numéro difficile, Nzambe Asunga, Achaloboko, Asima même Bande opposant, on a Bayo Kanata, la dernière minute Bayo Kanaba, la solution pour Namboka. Merci, mon amboka. Bande ko balandi bozali komona pasi ya ba Congolais ezakaka awate oyo pasteur na biso Wut Afrique du Sud bandeko souci ya boye nanu na monate bandeko ba Congolais boza wapi bandeko ba Congolais bo se prendre en charge wala maloba pasteur na biso lobi Wut Afrique du Sud na mboka oya Guy Lompinga na nana ya Lompinga Guy na merveille bana South Africa bazana pasi pone kolo wa bango bazana pasi bandeko bangai Zaire ya sika ezana pasi pona mboka elobi ete mboka bandeko botala bambela ya batonde bakokota lelo eza émission en direct mais nakotika bango baloba po ete payé en danger. Alors papa na ngai Germain Bafalanga uta France olobi nini? Mbote na bino banso ndeko na ngai moko moninga wa ngai Des Lopinga boni kuna mboka biso mboka penza ezali na danger mona mboka kaka ndenge bozali komona ete bandeko bautaki na mboka Suisse bavandi kuna bayokani basigné bango moko bavote na ebite to pe bavotaki na ngolu ya Nzambe tata Nzamba dévoiler ba secret na bango moko babimisi mona mboka nani Fayulu kaka bango moko na ngonga moke babalukani na ebisio lobby ezali ko pesi mbo boyiti lelo Kongo ezali malili mona mboka okotala te bandeko ba IDPS batumbi ba drapeau balingi babuka po bayebisa mona mboka a retirer tomoni mona mboka a retirer tomoni kuna pe Vital Kamerhe Burundi wana ye pa retirer yango toyebi te mboka ezali ko kende wapi bino ba diaspora nini bokoye koloba la bopoza ya mayele mabendenge wana. Mwana mboka Des Lopinga na yebisaki yo ke solution ya Congo ezali ko ke de Genève te ezali ko ke de Belgique te to na France. Solution ya Congo il fallait baluka ngo kaka na kati ya Congo parce que oyebi te ba déplacement bazali ko sala ba dongolomiso bazali na sima na bango. Biso lelo tozali komona kaka ke ba leader na biso politique basali boye ba ke Genève ba ke boye pona koluka solution ya Congo. Or na sima wana tozoko yeba banani bazana liboko na kati wana te tala yo moko bato oyo ba se retirer ba kubande kunanga ba se retirer soit disant ba leader politique parce que bango bazali na opinion bazali na base banani ba se retirer kaka Vital Kamerhe mwana mboka Vital Kamerhe na Félix Tshilombo Faci bangonde ba se retirer et puis bazali na base. Pourquoi ndengo wana tala manifestation na bango basangani elongo basali unité po bayebi ke bazali na base Vraiment tant bazali ko désigner Martin Fayulu bayebaki ke obstacle pe ko ya sima bakosala boye manifestation na bango ezali ndenge moko on dirait pe bayokani oui. Oyo batumbi pine kuna pe batumbi pine oyo bakutani Vito Boy Fayulu, Fayati Zonga, Kakandengwana. Donc, ezalaki nango théâtre de chez nous. Donc, bayebaki eloko bazali ko sala. Donc, so que ezalaki au moins que nani matungulu moto a milongoleli wana likamu mususu. C'est ça. Vous comprenez? Donc, a se retiraki wana likamu mususu. Mais bayo ba se retirer kaka bayo bazali na majorité. Bayo bazali na base. Bayo bazali na peuple oyo akoki kolobela bango na oyo bakoki ko peuple oyo akoki kolanda bango po bazali na base éparpillé pe na ba région. Vraiment. Donc yango wana ozo komona que ezalaki nango ka ba mascarade ndenge na yebisaki ok po bazwa solution ya Congo bakofanda wana mama ata na parler du peuple ata na weza gabela
balobi kingandi bima basali fete mbala moko kana mboka. Siko omoni te ke seke bandeko wana pete koyo koloba quelque part basepelaki na kolongo ya mwana mboka Bemba Gombo po ete bayebaki ete mwana mboka Bemba Gombo aleki bango tu po tango ayaki bato bamoni ndeni mabele ningalaki bato batondi bwe mais sikoyo seke tondimaki bato lapela lokuko basepelaki. Oui, basepelaki po na kolongo ya Jean-Pierre Bemba Gombo pour bayebaki que soki lelo bakei na élection ou bien candidature ya Jean-Pierre Bemba Gombo ezalaki validé alingaki azala président de la République sans faire des efforts akokaki na ko sala ba effort te à mobilisation ozo comprendre balingaki ba voter ye ezala par défaut ezala na logique ya likambo et na logique ya en finir na pouvoir en place ozo comprendre yango wana omonaki que nani écartement ya Jean-Pierre Bemba na kanisi na bamisusu basepelaki pona ngai ndenge na yebisaki yo vrai dialogue oyo bakokaki kosala que lokola opposition azalaki na force sima Jean-Pierre Bemba bakutani basololi balobi bon lokola peuple oyo albimaki na balabala banda aéroport tina ndenge akomaki na centre ville ya Kinshasa Toko sala ndenge nini biso nyonso totie veto sans Jean-Pierre Bemba il y aura pas des élections. Vraiment. Vous comprenez? Vraiment. Sans candidature à Jean-Pierre Bemba il y aura pas les élections. Et puis balingaki basala ngo bien avant que batia ba 100 000 na bango. Si. Vous comprenez? Balobi candidat unique yewana 100 000 na biso topesi makambo wana lingaki ozala te. Mais tellement que Congolais atala kaka bonheur na ye ayebi pasi ya badinga te yango wana eza koleka lelo mama tobandanga wana depuis 1960 voilà un peu. Bon mwana mboka nini siko koyo pesa la population congolaise oyo siko bakomi katanga population congolaise eyebite ekende wapi lelo na banzi kutu mwana mboka Vital Kamerhe azali ko benga population na lombango na yebite bakutela kula so basala nini de même ndeko IDPS siko nini penza okoyo koyebisa la population congolaise oyo siko bazali na maladi penza la mitula bango. Problème oyo nakoki koyebisa population congolaise na minute oyo ezali mwa pasi mingi pona koka kopesa bango conseil elingi koloba nini bato ya IDPS bazali déjà na bango na likanisi na bango ya leader na bango Félix Tshilombo bato ya UNC bazali déjà na makanisi na bango ya monsieur Vital Kamerhe donc ndenge ezali wana bazali ko jouer jeu ya pouvoir en place parce que moto aza ko bima bénéficiaire nango ezali pouvoir en place le temps que FCC baza ko s'organiser et pas na biso tozali ko sala makelele vraiment maman oyebi que na élection esengaka ba nini na élection esengaka botia ba paquet ya moyen ya mobilisation, ya ba déplacement, ya mbongo, esengaka mbongo mingi na élection pour na kosala campagne électorale. Élection ezali kaka na monoko te, bogangi bolobi tout ça l'élection et jouaka pe na mwanda mwa mosolo. Osomona, na tango moke oyo etikali ezali mwa pasi que bandeko na biso ya opposition bakoka ko s'organiser pour na tina ete tokende na maponami. Soki lelo tokende na maponami mama yebisa ngai na ordre dispersé ndenge tozali wana nani akoki kolonga élection Shadari voilà Shadari akoki kolonga élection ndenge parce que bango baza déjà organisé basali mwa noyer na bango moko boye bango nyonso balinga Shadari te mais baza organisé autour ya Shadari na oyo azali kokonza bango mais biso mama eloko nini ekozanga faci lelo abi bana mboka lelo oyo ngala ponaki voix que Martin Fayulu akonza biso boyo kela ngai discours monene boyo kela ngai obundani na base na yo pona ko signifier bango surtout ba fanatique vraiment surtout ba fanatique o expliquer bango problème nini oyo bobi voter Fayulu. Parce que mon conduit mosusu abimaka na dans l'inéa. Oui. Osomona.
et mokonzi mosusu oyo bokanaki te akoki kobimela bino kaka na poisa. Nani nda ndima ke David akokozala roi d'Israël. Voilà. Osomoni. Vital Kamerhe azali leader politique. Félix Tshisekedi azali leader politique. Bakoki kofanda bayebi avant babimisa signature bazongi. Bakoki kokufa pe martyr. Oui. Ah, bakoki pe kokufa martyr bi bomoni ngai. Bino nde botaki ngai ou bien ngai ni na créer parti oyo. Bongala moni nzela wa tokoki kolonga pouvoir en place yango oyo. Lokola bino boboyi nzela oyo ngala moni susu likambo mususu akosala te na démissionner. Leka bango kolo bapete ngana retirer candidature dangai. Ata muzito asala batute. Ebele. Bon, est-ce que bango bakoki ko retirer candidature et bakoki ko retirer signature na bango te? Balobi ezaje ya Bemba. Bemba mutasali bongo po babimisa Martin Fayulu po amema bango la transition après Bemba ya kozwa kibokonzi. Maman, Bemba po azwa bokonzi na mboka wana azana besoin ya Martin Fayulu te. Ozola nanga azana besoin ya Martin Fayulu te, azana besoin ya Félix Tshilombo te, azana besoin ya Vital Kamerhe te. Pour Bemba azali un leader politique. Oyo politiquement mindele basala ki ba aniatirie. Vraiment. Bato ba comprendre te. Osomon. Vraiment. Bemba azali leader politique. Maman, Jean-Pierre Bemba auti na makambo ya CPI. Boye ba calme oyo azanango auti na makambo ya CPI. Soki le Jean-Pierre Bemba bimi abelisi moto wana na kati ba makambo mususu bazalaki koloba na ye ki bo voilà buena et kozonga na mutu na ye, ce qui sera un peu dommage quoi. Yango nozomona kilimia na ye ezali wana, maîtrise na ye ezali wana. Yo moni Jean-Pierre a s'opposé na nini ya candidature na ye. Liboso azali koloba que ce qui président se représentait lisusu ekoza catastrophe parce que ça a déterminé que le pouvoir en place, le président Azali en place, ce qui se présenter, lui il va prendre des décisions radicales. Mais comme à Monique, président en place, a se présenté, il est attiré frein. Ce qu'on freine, donc politiquement, Tala Dolingi Koyoka message le 24 novembre, abonné tout le 24 novembre. Le 24 novembre, Azali date mon pouvoir et na Congo. Bazwaka yango na tango Mobutu à l'époque. Oui. Aponi yango. Mais tala badongolo biso oyo balingi Congo te, balingi kotelemela ye ko banda ko loba n'importe quoi. Osomon. Ko banda ko loba n'importe quoi, ko banda ko zala te bona bobu. Toza pays ya démocratie. Soki yo lingi moninga loba te. Bongo yo mukolo ko zwa pouvoir, okozala ndenge nini? Vraiment. Tout ça na liberté d'opinion, surtout na poto. Yo ko banaka ko beta kabat. Yo banaka ko loba non. Hein? Voilà maman un peu situation parce que Bemba nenga zali wana, Bemba asimba minduki. Bemba azana bato tous les 4 coins ya mboka wana. Azana bato Congo bobimba. Le mot d'ordre. Keto population koyoka. Voilà. Pourquoi Zosala Moté a dit malembe. C'est normal. À quoi faire passer Naïe Fayulu de bâtir démocratie en place. Et puis après 5 ans, à quoi il y a. Voilà, Moutouaza qu'on raisonne. Moutouaza qu'on raisonne d'Engwana. Ce qui vraiment que l'Ikambango est solo. Que Atie Fayulu pour passer à la transition, ce qui dit pour y aller récupérer place. C'est normal. Na minute Azola Namibeko. Candidature Naïe est validée. Mama asani soka bimisi mutu ke na bimisa bako ezali ba intérêt ya ba oxydateur za na kati makambo ebele za na kati makambo ekokoma nyamu ekokoma mbilinga ekokenda ndenge logique te. Mais comme loi ya mboka ezali ba conseiller bazali ba avocat bazali bazoki babundi esimbi te andimi
Nandenge calme. Voilà un peu la situation. Yango Zolinga ebisa biso le 24 novembre. Na Saint-Denis, biso nyoso tokozala wana pona koyoka. Siko mwana mboka mwa mutuna mukela ngaki na sengala yo. Est-ce que kozala possible lokwa bilobo kozala kuna ngai pe a tozala na yo en direct? Mama na kanisaki na ko proposer yo na ko tia en direct na éviter soko kozala na WhatsApp tout ça kozala ngo en direct. Oui, le 24 en direct na ko proposer yo le 24 novembre en direct. OK. Et puis et ça la maté mais na ko proposer yo en direct. OK, merci mon amboka. Bon siko pour la bilo Zahir ya sika papa yo zali président nango. Sikoyo ezali kuna ndenge nini awa na Kinshasa sensibilisation eza ndenge nini parce que ta auto zali esengeli Zahir echape mutu pona kopesa une certaine calme pe na badongolo miso oya bopoza balingi ba bebisa maponami le 23 décembre. Biso bana Zahir asika tozali toujours na cadre ya organisation malgré que ba trahison eza ebele. Ba leader politique na biso o bazalaki na liboso ba koki kotia biso maboko te mais tozali pe na besoin ya maboko na bango te biso tozali ko s'organiser malembe pe na ekomona ke majorité na biso prière ezali silencieux mais ba komi côté lema na kati ya ba mouvement ba Z femmes comme Zahir et puis ba makambo ya Zahir eza ebele mais na kosenga kaka que oyo nyonso atangami mwana Zahir oyo azali ko se sentir Zahirois ou Zahiroise atelema parce que ngonga na biso ebelemi 20 ans eleki tokanisa ki neti changement ekoki kozala makambo mosusu ekoki kozala mais dommage tozoko takaka na kati ya régression. Cela veut dire que biso bana Zahir asika ou bana Zahir na tango ya kala tozalaki na raison na biso. Il fallait tout défendre Mboka, tout défendre Mboka, tout candidat qui changement et cause là. Voilà un peu la situation. Na senga kana bango nyonso bazairwa nyonso. O ba yebani ke bazali bazairwa ou ba komi na ngamu mususu ba congolais. Batala liboso, batala simba, bakoka kosangana na kati na biso. Siko a na Kinshasa président. Na Kinshasa bazairwa ba kutala wapi pour la soki mo bambela ya bazairwa mo ebele. Bazako tuna yango ngai pe motuna na bango nazongiseli yo neti mama Anastasie ezali na Gari na Lemba mama Anastasie azala na Kitambo ezali na ndeko mususu abengaki ngai na Barumbu baza penza mo bayiki ebele babengaki yango na balobaki soki na zuyo na nzela ya singa na meka kotuna yo kasi bango bazairwa ya Kinshasa bakoyi kokutala lolenge nini na yebite soki ko lobango awa topela lokuko na yebite soki ko sala ndenge na kanisi na ba mot d'ordre dans message na ngai o nazali kotindela bango na cadre ya privé na ebisaki bango que o nyonso se sentir capable pour le moment akoki kosala organisation na ye na ndenge na ye place avandi na commune na ye basali ba organisation tango basali organisation babongisi mwa makambo ya mike nga na kopesa bango mot d'ordre place nini bakoki kokutana epa ya nani po bakoka kokoba ba réunion na bango na ndenge ya kokoba tokende liboso mais pour l'instant ba s'organiser nanu entre bango na bango mutu place azali à s'organiser et puis après na koyebisa bango eloko nini bakoki kosala pourquoi pas parce que na lingi tse même au moni biso na cadre nde tokutana kana ba forum ba nini ba trahison eza ebele na koki lelo kopesa adresse lobi bakeye kokuna pona tina kopanza kaka lingomba wana pona kowela mbongo kowela misolo po bakoka kolanda bangambo mosusu wana c'est comme ça parce que ezali bongo nazali na moi expérience moi muke na yango na lobi tokoka ko s'organiser na marque wana et puis après tango na komona ke ezali prête na kosala bango signe et puis en plus de cela ekozala malamu mingi tango bakosilisa makambo na bango eko permettre ngana kita Kinshasa pona koka kosala installation na bango liloba ya suka pour la population congolaise pe na ba opposant o ya lokoso ya mayele mabe o ba telemi pona kopesa shadari maboko liloba ya suka soki na koki kosala na conseil pona kopesa ba opposant bayeba que tango ekomi mokuse
bameka ko réfléchir pour Namboka. Tozali plus de 80 millions d'habitants. Et 80 millions d'habitants, ils ont un groupe moko boete, bazwa otage na par rapport à un groupe mosusu parce que bango mutu bazali na masse, bazali na majorité. Donc ceux qui bazali koyo kanate, cela veut dire que bazo ko sala G, il y a pouvoir. Pour mutu azo se frotter maboko, ezali pouvoir. Talaka ndenge bazako we lokola bana mike. Vraiment. Talaka ndenge bazako we bana mike. Na minute oyo bakotika peuple na maboko ya koi. Tango batiki peuple na maboko ya koi, koi akosala nini akolia bango nyonso pour vaincre la famille na point d'oreille. Cela veut dire quoi? Na ba pesi 100 francs 200 francs mutu a voté na yi. Si. Mais soki bino botei batu donc patriotisme. Buza koteya oyebisi mutu kolia na yo 200 francs te tala avenir à lobby. Est-ce que soki bo voter mutu kingandi, est-ce que lobby na koki kolia moi sakobi ya loso na famille moko bima? Vraiment. Batala image wana batala te que lelo na meli ma kopo ya masanga lobby na la lisusu nzala na komela lisusu te na bana kolela pasi. Vraiment. Yango na mona katina élection ezali na ba promesse ya mike batala que après 5 ans baye bosali bilan na bino, est-ce que to bongisa ki place oyo ou be to bongisa ki place oyo te. Na yebi na ngai que bango bazali ba leader politique balelo akoki komata na avion ndenge alingi, lobi akozwa mutuka ndenge alingi, akoki kotonga ndako ndenge alingi, mais bakoki koganga kombo na ye na ba télévision partout, atana ba téléphone mibale misatu. Ça c'est le leader politique congolais. Mais ba se sacrifier kate pour na peuple. Ozomona ba se sacrifier kate pour na peuple. C'est normal pour na bango pour bazui na facilité. Ozomona bazui na facilité. Mama talaka ka bien ndenge bazako kende. Élection oyo esila. Okomona bango nyoso bakopanza na biso tokozonga en force. Voilà un peu conseil na ngana pesa bango ya mwa. Merci mon mboka Germain Bafalanga na Zaire na yo ya sika mbote mingi na imper Zaire ya sika nzambe apambola biso penza toko kutana na mikolo mizali koya le 24 novembre tozali kozela yo tozali wana poete tokutana tika nzambe apambolo na musala mala mozali kosala pe na imper Zaire ya sika nzia ba mama Rita Mawete bosa lokola ba mama ya Amerika. Ah, nana lompinga ya gi. Ufungola kinzela. Ba mama ya Amerika batomboki. La femme puissante bokila lokonde femme pekato. Ata kona na moni yangote. Kasela zane sengo poete mbela makambo se komaki. Bino nyonso nakobela bilo bobo mesene. Sandra Nila mbote na yo. Mbote ya koleka na la patron la mama Chantal yao. Grâce na yo nde océan de la presse akobika. Tika nzambe apambola yo. Moto oyo akomeka na mama Chantal yao akutana na moto ya la gloire de l'Éternel, akutana na nzambe ya océan de la presse, na nzambe ya pasteur Didier Lompenga sango mokonzi. Libota na yo ebika kimia na nzambe nyonso ya dongolo miso pe ya moyini satana ezala musika ya mobile no papa ozelo message pe ya bana yo Bianca la Rebecca pe ya yo moko misala na bino ekende liboso pamba te mosala oyo sali esengeli futi nango emonana. Merci na kabuya l'homme puissant azalaki na sima ya caméra, le imbattable, l'infatigable, l'homme puissant. L'homme est puissant, les caméramans le plus le sérieux de tous les caméramans. Merci na coordination à Jimmy Boyembe. Merci na Jupiter Bokonji, merci na Blaise Sewika, merci na Arthur Ndombasi, merci na Bino Nyonso. Oh maestro 007 Bazamba, lelo mardi, naza déjà à Kosepela. Merci na Ndubu, merci na Jean-Jacques, merci na Bino Nyonso. Bisika no sobola bozali boloba Congo au Congolais. Bye. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.